Vous êtes en direct de Breaking News avec Proverbe et 30, pasteur de la diaspora. La Kwanzila. Et nous sommes en direct de Soft Kings TV sur le website www.sentinelerdcongo.com avec Didier Formé, Amalatakala, Proverbe 30-30. Merci bozali bongo en direct ya Softkill TV wana bouti kolanda ndeko na biso la Kwanzila tozali bongo na breaking news ya lelo donc breaking news ya lelo le 22 lelo vendredi le 22 mai avant tokota na breaking news tolanda nano Dr Mukwege awa na Nations Unies azoloba sur makambo ya Congo tolanda ye nano tolanda Dr Mukwege. Oh là là, Dr Mukwege, c'est ça, tozongi nango bolimbisanga la réalité ya direct tozolanda Dr Mukwege soki eza na problème technique te bozolanda ye sikoyo Dr Mukwege. À la réforme du secteur de sécurité, parce que nous considérons que cette réforme est capitale. Si cette réforme n'est pas faite en profondeur, on sera toujours avec le même problème. Et aujourd'hui, on peut le voir, le mal qui était au niveau des zones de conflit, lorsqu'on a fait des accords de paix, mais on n'a pas tenu compte du fait que ces groupes armés ont fait le lavage du cerveau des enfants pour les envoyer détruire les communautés. Et lorsqu'on les intègre dans l'armée, sans qu'il y ait une prise en charge psychologique préalable, ces enfants démobilisés, ils sont démobilisés sur le plan des armes, mais lorsqu'il n'y a pas une démobilisation sur le plan mental, ils continuent à faire la même chose. Et donc, on ne peut pas se voiler le visage, il faut attaquer ce mal pour dire il faut absolument qu'il y ait une réforme qui doit tenir compte du vetting, savoir le passé des gens qu'on intègre dans l'armée pour s'assurer qu'en fait, ils vont jouer leur rôle dans la police, dans l'armée pour protéger la population civile. Avec cette analyse des causes, les minéraux ne sont pas en fait la seule cause du conflit que nous voyons en République démocratique du Congo. Mais les minéraux permettent d'entretenir les conflits, puisque les armes ça coûte, les munitions ça coûte, entretenir ces bandes armées ça coûte de l'argent. Et d'où vient cet argent? Cet argent vient en fait de ces minéraux. Et nous considérons que si aujourd'hui les parlementaires européens, tous confondus, ça ce n'est pas une question de groupe parlementaire, c'est une question d'humanité. Et je pense qu'il faut aller au-delà de groupe, il faut plutôt parler de l'humanité commune que nous partageons. Si tous les groupes comprenaient l'importance de cette question des chaînes d'approvisionnement, en commençant par la certification. La certification, en fait, de ces mines peut permettre d'abord de savoir exactement qui est en train d'extraire. Il extrait dans quelles conditions? Il extrait avec qui? Et là, j'ai parlé des enfants, des femmes, il y a qui font ces extractions comme des esclaves. Tous les jours, ils doivent payer, et s'ils ne payent pas, ils sont sous menace permanente. Est-ce que nous pouvons accepter ces conditions, en fait, qui nous ramènent 200 ans en arrière, qui consistent tout simplement à des esclavages, où les gens en armes vous obligent d'entrer dans des mines en profondeur, où des enfants meurent dans ces mines, et tout simplement parce qu'eux, ils sont là, ils ont leurs armes, ils attendent que vous reveniez de profondeur pour leur remettre ce que vous aviez extrait. Et je pense que ici, dans la certification, il y a plusieurs
moyens qui peuvent être utilisés. Et en particulier, je pense que même la société civile peut nous aider en fait, à clarifier. J'avais une réunion avec la société civile du Sud Kivu, à Chabunda, où l'extraction de l'or, ils utilisent du mercure, et ce mercure est déversé dans la rivière qui est utilisée par des populations le long de cette rivière. Je trouve que des pratiques comme ça, qui ne tiennent pas compte de l'homme, ne se préoccupent pas de l'homme, ne se préoccupent même pas de notre environnement. Moi, je suis certain que les gens de ces villages, dans 5 ans, ils vont venir tous avec des insuffisances rénales qu'il faut maintenant soigner, alors qu'aujourd'hui, si on pouvait mettre des normes pour dire, vous ne pouvez pas vous permettre d'exploiter de l'or dans ces conditions, on sauverait des vies, on ferait des économies, et malheureusement, il n'y a personne qui certifie, il n'y a personne qui contrôle comment ces minéraux sont exploités, et toutes ces chaînes-là, ça commence par savoir d'où ça vient, comment ça vient, et je pense que si la certification est faite à la base, ça garantit les paysans, les artisans locaux de pouvoir faire donc leur travail en garantissant les droits fondamentaux qui est en fait la liberté de choisir le travail qu'on va faire. Merci, docteur Mukwege. La suite de cette intervention, c'est sur notre mur de Facebook Didier Formé à Malatakala. Alors, je vais revenir sur docteur Mukwege pour lui reprocher. Vous avez un docteur Mukwege qui se dit congolais et qui est un docteur qui soigne, qui se préoccupe de ce qui se passe au Congo. Il est devant la Nations Unies, il est devant les Européens, il est devant la communauté internationale, les gens qui vont décider, parce qu'après cette intervention, vous avez vu qu'ils ont gelé les affaires de Kabila et ils se sont décidés que le minerai dans les conflits, le minerai des conflits ne seront plus achetés. Mais qu'est-ce qui a manqué au docteur Mukwege d'aborder le sujet de l'armée rwandaise qui nous a infiltrés? Parce que Kabila n'en parlait pas, il ne déclare pas la guerre, et pourtant Mukwege, devant les parlementaires, devant les Européens, au lieu d'aller dans tout ce qu'il est en train d'exposer là, la meilleure des choses, c'était d'abord d'expliquer pourquoi ces gens-là viennent avec des armes. Il fallait leur dire que Batouana Bazaba Congolais, na Congo, il n'a jamais eu de guerre. Les Congolais entre eux, ils sont réunis. Mobutu nous a laissé l'unification du Congo. Nous ne connaissons pas les tribalistes, tout et tout. Les tribalistes, il y en a qui, l'UDPS, tout et tout. Mais au Congo, nous vivons en unité, dans l'unité. Mais il y a des Rwandais qui sont venus, ils ont envahi notre pays. Ils ont mis un Rwandais comme président, et ces Rwandais fait entrer des Rwandais à leur donner de la nationalité, et ce même Rwandais et les Ougandais viennent combattre dans les territoires congolais pour se partager cette richesse. C'était ça le problème que le docteur Mukwege allait se poser aux Nations Unies, devant les Européens, devant ce qu'on appelle la communauté internationale. Mais il y a tourné du solo. À Kimi le solo, il y a Rwandais bakota na mboka na biso et abandi ko exposer baka ya batwana. Mais pourquoi oboyi kolobela lisolo ma ya solo o ezali ke armée rwandaise na ougandaise ba infiltra Congo, ba pesa ba colonel na bango ba généraux na bango ba nationalité congolaise, ba yaka kobina malinga na Congo. C'était ça le grand problème. Avec ba tulokola ba congolais ya boye oyo bazozwa opportunité ya koleka liboso ya monde, mais bazo expliquer problème ya Congo bien te, c'est-à-dire Congo to na problème. Même docteur Mukwege na komi kokote doute. Alors toza bon na breaking news, tozo continuer ba sango na biso. RFI et la radio Okapi ont titré ce matin dans leurs journaux les dialogues en RDC, l'opposition les jette dans la poubelle. L'opposition jette les dialogues dans la poubelle. Alors, décret loi outro signamé les lots na communauté internationale balobi les minéraux des zones à conflit désormais dans l'aide de l'Union européenne. Donc banda les lots à partir de l'intervention du docteur Mukwege, ba européen tout bazalaki wa ba signaler que ba minéraux nyonso to ba zone de conflit, il faut ba bandoyer ba outi wa tout et tout.
c'est déjà bien babandi ko serré eto pona kokanga groupe ba criminel rwandais batuti Kabila Kagame Ruberwa Kengo kisa Museveni, tous ces gens là espèce na bango groupe na bango déjà bakomi ko Canada mbongo ya Kabila nyon surtout na étranger Louis Michel a réussi ko influencer ba européen pour bakanga donc toujours qu'il est malin. Alors bravo na communauté internationale, bravo na Union européenne pour la décision oyo. Les Kinois aussi disent non au dialogue oyo ils ont ça la makuna mais alerte reprise de l'opération Mbata ya Mukolo na Brazzaville bazo refoulé sur bateau. Alors tous on a na likamo munene o tolobi était basu décision ba minéré nyo surtout ya zone de conflit ba bando gérer ngo bango mindele. À part wana ba geler ba voir nyo surtout oyo ya banani ya ba Rwandais oyo ya ba Rwandais. Mais ils ont un problème. Ba esi biso ke Victor Kamere oyo azobima lokola chef de file opération ya opposition azali bongo candidat ya PPRD parce que azalaka muto a PPRD na betela bino misolo na loba on balebele ke ajouaka je Kabi Mobutu azako jouer na Tshisekedi parce que Tshisekedi azala jamais opposant, c'était l'ami fidèle de Mobutu basala je na bango ya kozala opposant ou ya kozala tout et pourtant bazali ko travailler Tshisekedi aki muto impère ti lelo azaka muto impère ndenge moko Kamera aza muto PPRD do basali complot na bango abimaneti ye muto aza kosala désordre abomi IDPS pour comme chef de file pe amema bato wana nyonso tout na malinga na ye po ye azali représentant ya PPRD na élection 2016 pour na likopa na bango bayokana ke soki Kabila sisi de mandat yende akokoma prochain président mais Kabila ayoki goût à pouvoir akoma kotelele kal kotie mukongo yango moni ye asali bongo pona kola do bazo bundeza guerre leadership na kokoba na kati na ngalo ba opposant na biso futo fongola misu. Est-ce que tango bozo kende koboya dialogue est-ce que ça na profit à Kamere été parce que pourquoi bozo tia Kamere za la chef de file na bino biso no stoyebete soki Tshisekedi azate za olenganko inde fois za la chef de file parce que aza doyen abundana Mobutu abundana Kabila le vrai Kabila petit lelo asalaka musala ni mala. Je ne vois pas ce qui Tshisekedi a trahi, je ne vois pas ce qui Palou est trahi, je ne vois pas Sikanini Oyo Kamere Ayako Mata Lokola candidat ou bien Lokola chef de file opposition. C'est-à-dire Tokeba parce que Moutou Oyo aza incivique ou azoka ba sida na ba Congolais akabie pa Gudil ou après ça même site na internet akabie pa ba jeune fille ebele bato ebele ba benyinga o ba yima solo wana ba bima kamone za solo azoka ba sida alors Tokeba tokwea na piège na été. L'opération Mbata Mukolo ezongi lisusu alors na Brazza bazo boma bazo benga na so ba Congolais yango nazo kamwa pourquoi bino ba opposant pourquoi bino batayi des personnes bozo ninga okende na dialogue na criminel na muta ya mabe lokola Rwandais ya Kanambe tala azongi lisusu ko boma ba Congolais bazo zongisa bango koto po ba boma batu alors muta ndenge wana boke na dialogue na Beni. Comment expliquer Monisco aboma ba soldats congolais na kati ya guerre o ba se déguiser lokola ba ADF bomoni ba G pe haute trahison d'état oyo le taximan Hippolyte Kanambe azo sala azo infiltrer ba congolais ba soldats congolais balata ba teni ya ba Rwandais po ba ya kobunda na Congo na ba soldats congolais pe o balata ndai bakata ndai ke ba wapo lekolo bazo kota na ba jewana. Donc Hippolyte azo sala haute trahison ya Congo au vu et au su de tout le monde ata mutu moko azo stopper te ba généraux congolais ba soldats congolais ba koti na jewana ba s'enrichir au détriment ya peuple na bango. Na Beni chaque jour bazo bomo plus de 500 à 1000 congolais au bazo bomo. Extermination de tobagi ke génocide de bandits pour posa na bango yali ba libérer côté wana batu parce que nani kisa Kagame na président ya Uganda bazui mbongo ebele et pas ba juif bazolinga étendu wana batiango ba juif oyo bakozala refoulé à partir ya Israël ba revanda wana do batuti
batuti oyo bazanga mikanda Israël azo refoule bango baya wana sikoyo bomoni baje oyo taximen oyo azosala pe na kote ya Tanzanie kuna bamaster ne tout bataximen bakoma kolota ndoto baya na Congo bakokoma mpe baprésident botala ndenge mboka na biso ekiti Congolais asali matanga bazozela 5 chantier 10 ans yango oti lelo nano ekoma te donc Congolais azolela matanga ya 5 chantier ti lelo nano ekoma te Jean-Marie Kassamba ancien mokombi na installation ya RFI na France awa lelo azokamba TV50 azolota asali déclaration ke alobaki na asombaki bacombattant oyo batato bautaki Europe bakitaki mpo bakolia mbongo ndenge Tatu Tshisekedi aliaka na groupe na ye ya Limete baliaka alors alobaki ke tata ya Félix Matamata aliaka mbongo bandeko ne mpe baya kolia mpe alobi ke selon ye le glissement est constitutionnel donc pour na Jean-Marie Kassanda asali badéclaration lelo alobi glissement ezali constitutionnel alors Jean-Marie Kassanda tozozela bino tomona ndenge bokoglisse total drôle de pays la RDC où chaque année on passe d'un dialogue à un autre et les communs de mortels semblent ne pas se demander pourquoi le Rwanda qui ne fait aucun dialogue n'a pas ses petits citoyens massacrés chaque jour comme chez nous, ce qui se passe à l'est du Congo et surtout à Beni. Un régime qui ne sécurise pas ses frontières et fait massacrer ses citoyens et ne paye pas ceux qui travaillent, mais dépense des sommes colossales pour des dialogues dont le monde sait que ce sont des distractions. Un pays ne peut pas marcher sous un régime dont seul rare moment de lucide consiste à monter des stratégies, des dialogues, des conflits, des polémiques dans un seul but de leurrer le peuple. Donc, ezama mingi. Batu ebele bapesi nga ba info basepeli na ndenge makambo tu tozosala ke opposition ekeba na rôle vital baboyi dialogue po bazomona ke dialogue Tshisekedi tisa vital aza moto ape perde alors eko akozala présent panzai bapesaki ye mbongo apanza IDPS asi aresi kopanza IDPS asali rôle déjà ya kozwa eveye bango mpe kobotola bango mpe azolinga na 2016 akozala candidat ya PPRD mpe azokokaba sida apesi kutu bawivin bagidile oyo asalela site internet na bana jeune fille ebele baétudiante bateki bajournaliste ebele yakabi bango sida liste ya bato bazoloka Congo liste wana bokolanda yango lobi ndenge na kotangela bino liste ya bato oyo bazoloka Congo nalembi koexplike bino ke très faible po asalaka kokoma koloba nyonso mpe abandi koexplike bato le tozoswane lelo mpo na ye bafausse commune elakisi commune oyo ezanga bamagasin ezanga zando ezanga boutique maa mingi mpona fausse commune epuis lere azokoma akomaka na baerreur ebele soki akomi bien seke ya mado moto akomi soki akomi na baerreur seke ye moko moto akomi donc fausse commune mpona bayina très faible ezali bacommune oyo magasin eza te banini zando eza te boutique eza te mpona ye fausse commune yango wana donc azosala confusion entre fausse commune na commune oyo ezali ya habitat oyo eza mal urbanisé ndenge tomonaka bakote ya Kingasani bakote ya Mikongo bakote ya nyonso eza urbanisé te ye azokanisa eza ndenge wana mutu tu akoyebisa bino ke bokota jeune ya 20 ya 30 ya 40 ya 80 jours ya 100 jours ya prière mutu wana aza moto ya misala mabe botuna ye apesa bino verset biblique nini ezotinda moto akota jeune ya 80 jours to 100 jours eza na mutu moko kaka kota jeune ya 40 jours eza Seigneur Jésus-Christ po aza nzambe okotanga yango na Luc 4 banda na 1 na 16 donc soki moto aye koyebisa bino ke aza kokota prière jeune prière ya 20 jours ya 30 jours ya 40 jours banda okomprendre déjà kaka moto ya misala mabe azoluka koboma yo mama Sifa bakangi na résidence surveillée po apesa kanambe sida pe alingaki kokima kanambe ayebisi ye yo muvanda bobere awa tokokufa elongo do abima te alors oyo nakozongela bino na nsima
tozokota na ba message oyo bato bakomaki parce que breaking news mokili mombezela yango mokili momelanda yango mpe bato batindaka bakomaka esengeli natanga ba message na bango mpona koyeba ke eza malamu bakomeli nga awa bachinois bazoboma bacongolais na bacentre de santé basali bakope na kanambe do bachinois basali bacentre ya santé opesi mosapi malade ebimi me kisi oyo bazopesa yo ezali mpo eboma yo bomoni message yango oyo bachinois bazoboma bacongolais na bacentre ya santé ezali génocide oyo ezosalama na congo donc bokeba kokendaka na biloko ya bachinois te mpe komemaka bananga ya bachinois te awa na Angleterre loi ya sika ebimi soki oza immigré osalaka te bakuti yo na mbongo ebele bakobotola mbongo wana alors na bacommunauté mosusu basala ndeni oza na mbongo na yo okopesa na motu moko abombela oyo etu neti baindia bapakistanais basala yango me awa epa na biso bacongolais soki ozwi mbongo na yo okobombisa ate pa paster ate pa ndoki ate pa mbikudi eolukele baproblème mpo bango tu baza bescro soki opesi mbongo na yo lere ekoma osenga yango ekomi baproblème fo boyeba balwa sika ebimi oye na mboka oyo oza na mbongo ebele bakobotola yo oza na mboka oyo oza immigré osalaka te bakuti yo na mbongo ebele bakobotola yo bakokotaka meme na bandako kochekaka kofuyaka mpo eza na bato ebele bazalaka na ndako mbongo na bandako donc bokeba boyebaka balwa mboka na bino bato bozokumba mituka na kwiti lwa sika ebimi so bakuti yo ozokumba oza na kwiti okolala na boloko babotoli yo permis mpe batindi yo kokota boloko soki eza grave soki osali yango 2 fois 3 fois bakokatela prison ya 6 ans oke na lwa mboka oyo soki osali prison ya 6 ans eloko ya liboso bakobotela mokanda fo oyebaka mboka zaba motu zaba ngwala ngwanda alobi bafrançais bapekisaki ye aloba ke basali ye coup d'état baassasin bakoti na butu na ndako na ye koluka diske di ngwanda ayebi kokosa te ngwanda aza résistant te osi otia bombe wapi na Congo mpe osabota nini na Congo na bandi koexplike bino un résistant aza moto asabotaka atiaka babombe ngwanda obi aza résistant banda ngwanda banda komba atika kotia ata bombe moko te adestabiliza Congo te atika kokosa abimisi eloko oke bali baboma ye mpo asatire mwa publicité mpo bato batieka mpo bato bacomprendre ke aza lokuta mingi mpe azonégocie akita na Congo toujours tozali na oyo eza bato bazokoma nazotangaka yango tozali bongo na bamessage mosusu yali awa oyo bakomi flash Louis Michel réussit à faire bloquer tout l'argent de Kanambe. Il a déclaré leur conscience les a poussés à prendre cette décision quand ils ont vu des enfants, des femmes traités comme des esclaves. Nzambe à Congo anabandi kobundela biso ezali malam, ce ne fait que commencer, ce n'est que le début de tout. Au moins une intervention il y a docteur Mukwenge tant à décrire ndenge bana wana na basi bazo traiter bango lokola esclaves bazui ba réaction soki pa lobaki makambo ke ba Rwandais bakota na mboka ba infiltra biso tozana ba armée lokola ube wazana ba armée na ye ya ba Rwandais na Congo décision pengo ça mais ce docteur Mukwenge faut expliquer biso pourquoi azo ba signer ba accord de paix sur quelle base na Congo guerre la te pe ayebi ke ba accord cadre wana ezo pesa Rwanda na Uganda autorisation aux mabele na biso pe ya koteka bankita na biso pourquoi lobeli yango te peza na batu na Canada ba sena ki ye apesa biso copie accord cadre ana ngote c'est-à-dire docteur Mukwenge aza collabo azo ko jouer pona intérêt na biso te intérêt ba Rwanda à suivre na ba école bazo bebisa bana o mutu mo batindeli ngango abi na ba école bazo bebisa bana kotangisaka bango ke imbwa aza pe membre ya famille et surtout que DPD to de lesbiennes bakoki kobala na kobokola pe bana na classe alors mutu atuninga bi pasteur na sala ni na benga na bana bakendaka so école te unga mona bano titi bango na kati ya ndako classe BBC poto classe BBC bana poto eza lifelo ya solo na ndimi alors ndeko eloko koyi kosala kaka ezalaki be église nde engai kosala kolave bana ba cerveau makambo baye kolaka na classe po mwana 13 ans ya 11 ans déjà na mboko ba l'accès éducation sexuelle esengelaki église esala rôle wana kolave bana ba cerveau koyebisa bango ke la culture na biso eza bongo te po bana bandiko ezala bongo te mais église échoua ekoma beaucoup plus kosenga bambongo ke kozwa éducation ya bana alors eloko nakoki kosenga na yo yokisaka bana no mateya na nga tangaka bible yebisaka bango ke bible ezobisa biso bongo te
Bible ezobisa biso ke mobali akobala mwasi, mwasi akobala mobali, mobali na mobali akobala na te, mwasi na mwasi akobala na te, ezali abomination epa na biso. Yo sala kaka service akolavaka bana cerveau, kobengane na classe te, à part makambo mabe, bazoyokisa bana makambo ebele ya kitoko oyo ekoki kobongisa vi na bango lobi. Donc ezala bongo. Na basango mosusu touti koyoka mbemba le criminel complice de crime en acceptant l'inacceptable avec Kanambe na 2006 oyo abomisa basoda congolais ebele mpe afuta bafamille etikala te batiki ye na prison tina 2030 ingeta bino bozali kolota etali bino atikala nani kuna. Mutu moko akomeli ngai alobi pasta obeti masolo kitoko me osalaki erreur ya koloba ke na Congo bato babunda te, ojani akota chez Kanambe comme Rambo, yango le génocidaire rwandais alanda bango tina sefa koboma bango. Donc koloba te ke banda muza akufata congolais mo abeta masasi te, ojani asala yango abeta masasi, vive le Congo. Après kosilisa kolia banyao bayuma wana bakoliama kondimela biso ndimela biso code 007 James Kelekelo à partir de Manchester mutu auti kokoma. Et puis mosusu akomi proverbe félicitations yango proverbe félicitations na ba émission ya éveil patriotique osalaka osalaki erreur ba ingere bakotela Kabila pe baboma 1000 Rwandais na ndako na ye. Donc réaction na bino yango yo. Merci na koyebisanga makambo wana nzambe nanga abatela bino. Alors tokoti sikoyo na message na biso à jour parce que na breaking news tolobaki tozo koteya sikoyo sur la révolution ou bien oyo tobengi qui est un résistant. Alors tozo ke notala na roi na 1 roi 2 en 7 tozotanga 2 rois 1 roi 2 1 à 7 tozomona David azalaki général d'armée, David azalaki bongo chantre de l'Éternel, David azalaki bongo roi, mais David 1 roi 7 tozotanga 1 roi 2 plutôt 1 roi 2 nazotanga na kombo na Yesu. Mutu moko abenga lobi me pasa ndeli ozoteya olongola ekoti te, il faut olongola ekoti boso nzambe awa nazoteya lokola soda so azoteya nzambe ayepesa ordre ateya ndenge wana pour tokomi na ntango ya éveil patriotique. Toza na 1 roi 2 totanga 1 roi 2 tobandi na 1 na 7. David approchait du moment de sa mort, il donna ses ordres à Salomon son fils en disant: je m'en vais pour les chemins de toute la terre. Fortifie-toi et prends et sois un bon homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu ne réussisses dans tout ce que tu feras, partout où tu te trouveras. Et afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée par moi, si tes fils prennent garde à leur voix, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Tu sais ce qu'a fait Joab, fils de Tcherouja, ce qu'il a fait à des chefs d'armée d'Israël, à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jéter. Il les a tués et a versé pendant la paix le sang de la guerre. Il a mis le sang dans la guerre sur la ceinture qu'il avait aux reins, sur les chaussures qu'il avait aux pieds. Tu agiras selon ta sagesse, tu ne laisseras pas les cheveux blancs descendre en paix dans les séjours des morts. 7. Tu traiteras avec bienveillance les fils de Barzillai, les Galaïtes, et ils seront de ceux qui se nourriront à ta table, car ils ont agi de la même manière à mon égard en venant au-devant de moi lorsque je fouillais Absalom ton frère. Alors, Tokomi na 8 alobi, voici, tu as près de toi Shimei, fils de Gaza, Benjamin de Beshurum. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes le jour où j'allais à Manaïm. Mais il est descendu à ma rencontre vers le Jourdain
et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage, et si tu sais comment tu dois les traiter, tu feras descendre ensanglanté ce cheveux blancs dans le séjour de la mort. Amen. Amen. Quel testament tata oyo azokufa azotikela mwana ne testament ya koboma bato? C'est vrai, David akokaki kotikela mwana ne testament ya mbongo te po atikaki mbongo ebele, atikaki or, atikaki nyonso. Et puis Salomon mwana David akokaki kosenga eloko te à part sagesse pour papa natikelaki mbongo biloko nyonso. David azanani? David est chantre de l'Éternel, roi d'Israël et général d'armée, donnant l'ordre de tuer Joab, qui était général d'armée, pour avoir trahi. Il a tué Abner et Shimei. Il avait maudit le roi David. Tous ceux qui ont envahi le Congo, notre héritage, doivent payer de leur vie. Ils ont massacré de paisibles citoyens, des innocents, chez eux. Ils doivent payer. Oh, pasteur a compté à boité. Oh, pasteur a compté à boité. Yo, yinga lo bandeni. Lilobo, parole au kogo nangam ta salango. Noko nangam ta salango. Si eza parole de Dieu. Roi David, Azali chante, Moyembi. Azali, chante de l'Éternel. Azali roi Israël, un général d'armée. Là, comme il peut mener à Rokufa, azoti que la moine ane héritage à Bomabatu. Pour battre la basalani, babomaki bana Israël, babomaki bakonza Israël, batiola qui est, baseka qui est, l'air azaki na bomoy. Alaka ki ba misusu ke shime alaki ke na kosalo mabete. Mais azoyebi sa moine na ye, ozali sage, na yebi, nazo compter sur yo. Kotika ete, bokoko ne kene bongo, makila ne suki na pembe, et kene na makila. Ça c'est héritage, il y a un vaillant héros, un général d'armée, un prophète de Dieu, azoti que la moine. Alléluia. Bien-aimé, tango tolobi tozo kende ko bunda na batu bazo boma biso. Balobi le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Makambo nazo tanga on a Bible ezana un roi. Banana 2 tina 1. Banana 1 tina 7 plutôt. Na 1 Thessaloniciens 2, 3, 1 à 12, babi, notre prédication ne doit pas se reposer ni sur l'erreur, ni sur la fraude, ni sur les racontages. Mais les autres, on a des pasteurs, des TV, sans révélation. Dans leur prédication, il y a l'erreur, il y a des fraudes, il y a des motifs de cupidité. Bazana révélation te bazote. Bazana tante mosa nanzamba solo za mosa nanzamba terre par rapport à temps. Le Congo est occupé. Le Congo est on est en train de massacrer les Congolais. Il faut mosa nanzamba un message à temps. Message à temps. Ils allaient que ça va Congolais. Ils doivent faire payer les criminels leur prix. Ils ont un tribunal mon côté érotique bino bobomi bosali mabe. Mukwenga lobiango. Abi bateau bazo boma. Bazo kotsa bango na armée. Donc armée congolaise, le pays du Congo est dirigé par des criminels. Bango nyosko bandana Kabila, tina ba sergent ba criminel ba criminel. Yangwana impunité zotinda ba kulu na bazala, ba bomaka bikolo nyoso, ba nyokola bato. Parce que mboka eza sous occupation, justice ezate. Na ezala biloko 7 ou 6 où l'Éternel n'aime pas, l'Éternel est. Et l'Éternel en a horaire. Ezali na Proverbe 6, na 17 à 19, par le bi. Dieu n'aime pas les yeux hautains. Misu hautain. La langue est trompeuse. Munoko o ezo kokosa. Les yeux hautains, ezali misu oyo ya bato yo ba ba mende. Azo kosa, azo buka lukuta. Balokola ba Jean-Marie Kassanda, balokola batatu oyo, bakalombo, bakazadi, ba mutombo, oyo bazwi ba mbongo ya Jean-Marie Kassamba, po bakita na Congo, bakino bagi ba combattant ba yo kobunda na Congo, entre temps, okei, ozongi ochange à telo remonter. C'est la honte pour toi. Okei koluka ko déstabiliser combat, koluka kolongola attention à battu balobela so ba fausse communauté po balobela yo.
un va nu-pied. Langue trompeuse, mende akosaka kaka. Télévision mobimba bakos, d'ailleurs ba congolais batala sous RTNCT pour lukuta ba ko benga mo télé lukuta. Lukuta na lukuta. Télé mon lire pe comme lukuta pour ba sombi. Mais Eliezer atikali intact. Ko sala be mission na tata na te a mtu ya Kabila, ba pesi mbongo belé akoya ko suivre femme. Les mecs qui répandent les sangs innocents, na Congo bazo répandre les sangs innocents, c'est ce que l'Éternel n'aime pas. Les cœurs qui méditent des projets injustes, Congolais azo sala ba futarete, Rwandais aye, Libanais aye, bazo zwa mbongo ebele, koleka Congolais oyo, azo senga même 30 livres ne. Ba Chinois, bazo boma ba Congolais, bazo beta bango. Chinois azu moto, apesi Congolais, apesa 15 livres, 15 dollars, 15 dollars. Après 2 ans, azo sombi se moto wana na 11 000 euros. Or 11 000 euros, ils ont pris la voiture à Sika. Les cœurs qui méditent les projets injustes. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Makolaba Rwandais na Congo et se attaquent na courir de mal. Les faux témoins qui profèrent des mensonges. Kabila le père Babomaye, Kabila Zaka Moko Mouze Babomaye, 15 ans il est là, Batouana ba na prison, Bakosa, Yoza mwana tatano Babomaye, osali 15 ans au jijate au 4 ans makamote. Oza mwana ndeni. Cela prouve que Yondo Boumagi tatana. Et celui qui déchaîne des querelles entre frères, Moussala ya Kabila Boutou Nyoso, Kopé Sambon na IDPS, po biso to ina. Biso za po na IDPS te, le koso IDPS ne sali ke to ina bango, po bazumbon. Il y a des versets où Dieu, à travers Jésus, vous révèle des choses, mais envoûté, vous ne comprenez pas. Dans Matthieu 7, 15 à 23, gardez-vous des faux prophètes. Bazoye la bino loko la ba même mais na kati na bango ba lou bango lelo parce que occupation ça ne sore koti faut somba ba pasteur et sombi ba musicien et sombi ba théâtre et sombi ba journaliste et sombi na ba opérateur économique ba société civile pour ba banda ko nyoko la peuple lou asala kanini na kati ya zamba to na kati ya bergerie. Le loup vient dévorer à Panzaka, à Bomaka. Donc, à Salaka, Jean 10, le voleur ne vient que pour égorger, détruire et Kopanza. Dans Matthieu 24 et 24, Dieu dit, il s'élèvera parmi vous des faux pasteurs, des faux Christ. Faux Christ en pluriel, parce que Christ en solo azaka, na singulier. Mais tant que comme en pluriel, il y a des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux archis, des faux bishops, des faux évêques, des faux évêques général, des faux colonels, des faux généraux. Bakoya, na matloba lukuta, mais baza basali ya lukuta. Car lui-même Christ, le vrai, est en singulier. Banganga tout, bandoki tout, badanseuse, bandumba, balingika ki pastora. Target na bango comme église. Pourquoi bango tout bazowele l'église pour église ezali esika ya suka théâtre ya suka scène suka ekosalama o Satan akonyonga bato. Mutu nyonso tout alotaki ndoto akutaki na nzambe lobi na akomi pasteur. Moyembe azali koyemba malamu akomi pasteur. Lo mbongo ndenga zana nde bato balobi mobile na koma kosanuye po soka bandi koyemba akomi koteya omona mobile atikali koyake na foule kopesaka ba verset lobi boyoka akomi mbikuti. Marie Moussamou n'en parlons pas asi akoma mbikuti. C'est-à-dire que tout aventurier, parce que la voix vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Derrière Nangongo, tant qu'on a zoté à boy, on dirait qu'on a libanda, on dirait qu'on a mutamokili, on dirait qu'on a pengwa, on dirait qu'on a finga rabattu. Pourtant, dans la vérité, on a un message du temps. Alléluia. Kola lobi boke banandenge bozoyo ke la sangomaram, car la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Israël, peuple choisi par Dieu, Dieu abunda po na bango. Mabele na bango daeti lelo babunda kana ba Palestinais, likola mabele na bango. Israël azotindika lokito na Gaza, likolo ya survie na bango. Tango bazo refoulé ba sans papier, bazotindika bango na Congo sur ordre de Kagame ponani parce que basi bazumbon. Alléluia. 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 Bien aimé, David est l'homme selon le cœur de Dieu.
David est roi d'Israël, chantre de l'Éternel, roi d'Israël, avant Koufa, azoti que la moine anaye, testament aboma batu. Po batu wana baboma. David, alobi na moine ne Salomon, na yebi mayele na yo, Shimei, akufa, Abner, akufa. Pona nini? Parce que batangisaki makila ya bato bazalaki basembo. Lelo bozo te ya mabiente po ba escroc, ba koti. Soki toke na Acte des Apôtres, Acte des Apôtres 20-29 balobini. Acte des Apôtres 20-29 totangango pour comprendre bato wana bazo te ya vérité te po bazali bato ya misala mabe. Yoka makambo Acte des Apôtres azoloba. Acte des Apôtres 20-29 balobi. Je sais qu'il se produira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargnera pas des troupeaux. Et il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après d'eux. Veillez donc. Paul avant kende, azoeb saba, batu époque na yalobi na simananga, ba loup bakokota na kati ya bilanga, bakoya na piété lokwa bat malam bakoya lokwa baloba malam mais na kati na bango baza ba loup baye pona ko dévorer yango na bato wana bazolika na TV omtala bango balingi ba banga liboso balingi ba kifarisien balinga beaucoup plus ko va ba place ba liboso zwa pasteur aye na église panse na bansima ozwa problème na ete yango mona ngaso na ke na bisika na linga va na sima parce que ba pharisien de bato wawelela balingi ko lata ba roba pembe lelo bakoma na ba soutane pour balakisaki biso nde bakoko na biso nde bafarisien biso tokosala misala bakoko na biso. Bien aimé, résistance elakisi kosabote bapareil de l'état. Résistance elakisi koboma. Résistance elakisi koboma biloko ya l'état. Babisi kotumba kotia bapompe essence moto. Parce que oyo bazoboma bazali mpe bato lokola yo. Soki yo telemi te yo lobi ke olanda bato wana lobi nango suka bakoretrouve na bafosse commune. Lobi nango suka ba retrouver po kufi. Lobi nango suka ba retrouver pe oza kolala. Mais bino ba oyo bokoti na kati ya musala nzambe pona kokosa pona ko accompagner ba Rwandais, pona ko accompagner ba génocidaires, pona ko accompagner nyos nzambe na biso azana contrôle abandi ko sala. Nzambe na biso azana contrôle abandi ko sala. Pe boza déjà na kati ya malédiction. Parce que bato bino bozoboma baza basali na nzambe. Tala David na 1 roi 2 1-7 David chante de l'Éternel, roi d'Israël et général d'armée donna l'ordre de tuer Joab pour avoir trahi. Il a tué Abner Nathan wa Kimia. Lelo pe bato belé ba bomi na Beni. Bazoboma na Bakongo, bazoboma na Kinshasa, bakundi bango bozobenga bango ba indigent. Bozobenga bango ba fausse commune bazalaki batu oyo ba mérita kokufa te. Il faut to venger batu wana makila batu wana ezoganga vengeance yango moni na oni lelo na Union européenne bazui ba décision ba matière première nyonso tout ekomi surveiller ba mbongo kabila ba gérer yango et ba komi ko tia pression parce que kolela na biso parce que kolela na biso nzamba komi ko yoka eza nango kaka début à commencement. Alléluia. Tous ceux qui ont envahi le Congo, notre héritage, le Congo c'est notre héritage. Nzamba appelle ça biso héritage wan, appelle ça ba Rwandais, appelle ça ba Burundais. Ils ont massacré des paisibles citoyens. Ils ont tué, ils ont violé. Babi chaque jour na Congo, plus de 4000 femmes sont violées et Congo est comme une capitale à viol. Congo est comme une capitale il y a insécurité. Alors il faut surtout ba no sala ba sabotage. Mwanda kwa kokosa biso te ke yo ozali résistant parce que ozali résistant au théâtre bombe na Congo te otinda batuno ba betata munduki moko te ba tobola ta pine mutu moko te ba sala te lo moko te na Congo. On s'identifier le kola qui ça résistant nani. To komi na ngongo congolais, il faut ba yoka solo. Il faut pe ba lela. Parce que Bible zoloba oyo mutazolona yango akobuka na oparle binongo lobi oyo mutazolona yango akobuka ko kanisa te ke soko lati ba mini jeep ko kanisa te ke soko ke na église bolumbu
atosambelaka mikolo nyonso soki okufi osekwa lokola angelo jamais. Soki okendaka eglize oza bolumbu, soki obimaka na bapaster, soki osalaka bavantire, soki okotaki mario kokanisa te ke ata okotisa paster ki mario epa na yo ubie okotisa mosali na nzambe ki mario epa na yo kokanisa te ke soki bokufi bolamuki bokolamuka lokola baangelo bokolamuka bino mibale bato masumu na moto akota mario na yo. Lelo oyo combien de paster bavivaka na nsima basi na bango baza na bandako mibale babengaka yango fraude. Mwasi aza na ndako, mobali aza na ndako, mobali akovanda na ndako ya mwasi oyo aye atie locataire. Locataire on peut parfois mundimi na bango église. Siko bokote ya locataire wana nini? Mboka bato bayambi bino malamu, ale bino bozosala fraude. Dimanche po fongoli Bible ozoteya. Yo nsi so yeso aye bokota lolo. Li philosophe bino. Donc breaking news alelo ezalaki ke to keba na Vital Kamerhe parce que azo sala eloko moko po likopa na bango basalaka na Kabila elaki ke après Kabila yende fois ingela mais mwana mai atie kal yango moni azosala biloko ndenge wana tozala ne très mayele pe aza na sida azokabola. Alors tokomaka chaque fois tosisaka na oseka tolobi petit nanga Hervé Gola Ferre Gola a expliqué inga ki alobi kulutu lion omonaka lion atikala mandefu ebele po alingaki kolia coiffeur na ye makako na bandeli. Hervé Gola expliqué inga abivie nanga proverbe 30-30 lion ndenge omonaki wana atikala mandefu ebele po alingaka lia coiffeur na ye ezalaki makako. Le natuni nga bipeti nanga fongola mpoke abino ngai coiffeur ya wera ngam naza koyemba bien tout via lingaka lia ngango na kimaye yango natikala bongo. Explication yango. Alors pas de besoin de frapper pour faire du mal. Les mots font mal, le silence fait mal, la trahison fait mal, le rejet fait mal, l'indifférence fait mal. Oteami na reprendre na lingala eza on a tina te po beta muto alela malobaka na munoko elelisaka bato ndenge na olelisa bato bele na munoko mboka kozanga ko répondre mutu silence na ope elelisaka mutu esalaka pasi ko trahir mutu esalaka pasi ko bwakisa soki babwakisi yo pe esalaka pasi mais nga proverbe esalaka nga bien bato ebele babwakisanga surtout basataniste babwakisanga esalaka nga bien. Indifférence nde tolobaka ko répondre te ko ignorer mutu o balobaka esali nga ta chute nde nga basala ba émission kofinga ngai basala ba kokoma bakosela nga makambo tomoni susu nani baina très faible alobi akoleka na TV atindeli nga su message lelo alobi akoleka na TV aosala ba émission kofinga nga tout yango oyo botanga na koleka na TV na Omar après na internet na kangi au faux pasteur wana baina mutauti okomango moni numéro na yango baina kolabo alobi na andoki eskondoki muyibi tout ngai na yibite so na yibie nini abia koleka su na TV tout simplement na kipa bango te baloba nyonso bakoloba bafinga ngai bakosela nga makambo nasala bango tu donc le silence fait mal. Oteami Amazon Proverbe 30-30 en direct qui a Softkins TV www.sentinelrdcongo.com Yesunkolo